bokota la famille, bokota makambo awa eke zongi. Matière ici ekoti kande tolobaka soki matière ekoti bandeko nanga moyen to bombango ezate moyen pe tolobate ke notre koyo sala émission ezate matière soki ici ekoti nango bandeko nanga botika biso to sala émission na ndenge moko ya bien toye lisusu bandeko nanga ka ndenge ebele ya batuto yebike papa na biso ya Janifai akufa ya Janifai atika biso kokufa ya Janifai elelisa ebele ya ba congolais ebele jusqu'à présent balelaka toujours ya Janifai ebele ya ba congolais bandeko nanga ti lelo tolelaka toujours ya Janifai parce que kokufa na ye ezalaki kokufa moko bandeko nanga kande na lobaka kokufa ezalaka ta bien bongaka ta moto abeli boye bike ndenge za boye peut-être ba mbongo akosomba bakisi ezalaki te yango akufaki ezalaka bien ke boya bolali bolamutika boye boya kwa prendre ke non mutukingandi akufaki bandeko nanga esalaka ka pasi ya makasi pe mawa et surtout ba jar ya matanga ngo ezalaka toujours na kati ya motema ka ndenge tolelaka ya Janifai ndenge pe tolelaka Diana Makila ndenge pe tolelaka ndeko na biso Suzi Bantu parce que baza batu moko bandeko nanga liwa na bango ezalaki liwa moko ya mbangu liwa te ke non muto abeli asala ta ba un mois te baliwa kaka eyeka mbala moko na kozwa bango eyeka mbala moko na kozwa bango en tout cas yango ti lelo peuple congolais elilaka toujours ba comédien na biso siko lelo otoye na makambo mosusu bandeko nanga ka ndenge boyebaki ya Janifai atikaki bana ya Jani atikaki bana na ye na poto atikaki mwa makangu na ye na kombo la brine ka ndenge boyebi babota na ye bana ba makambo nyonso ka ndenge tambolaki lelo oyo makambo matakita makambo ezangaka te makambo na munoko ba Congolais bandeko nanga ezangaka nango te makambo na Kongo na biso bandeko nanga ezalaka kaka bolali bolamuki na tongo mwa makambo ya sika ekoti elobata bandeko na biso mosusu balobi na Kongo na biso matière ezangaka te na Kongo na biso tozalaka toujours na matière donc yo zalaka na data yo zalaka na mégabyte yo zalaka na ba unité en tout cas au mona keno moyen au sanuer et vous alate pourquoi parce que ba matière na Congo na biso ezalaka toujours et encore bandeko nanga ezo sala pasi ya makasi pona ndeko na biso comédienne na biso na kombo ya Maxi ebele abatuto yebi Maxi alela ya Janifai na niveau moko pas possible Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
moi sensibilisation quand ndenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko la famille Gavker et yelibiso ba solution ya kitoko Gavker et yelibiso ba solution ya kilikili ba solution ya kafu kande ba yebisaka biso bika na yo na Gavker bandeko nanga place ba solution ya bien ezalaka kande tolobaka bandeko nanga nini etungisaka yo mukongo pasi mino pasi hémorroïde tension sukali banduta poso na yo ebebi toko ya munene moko boye mosusu o comprenaka te benga Gavker azana ba solution la famille Gavker asungaka kuna penza nyonso otungisaka yo tango okotaka na Gavker bandeko nanga kuna nakobika okobika na yo libela na ndenge moko ya bien. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya ndeko na biso Maxi, comédienne Maxi na bana ya Janifai, côté mosusu toye na Labrine, bandeko nanga makambo eza ya kobanga, makambo eza kaka somo. Avant na kota na mwa mozindo, ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya okota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na yemoko mama Eugénie Zemanga na pesi bambote nanga na yemoko kaneto lubaka madame Judith Diampovisa bambote nanga na madame Madrine Mafuta et sans oublier madame Basila Mboyo na système kaka ya kitoko. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà, moi sensibilisation mosusu bandeko nanga kande to beta masolo ya mapango kosomba. Ba mapango yango yo $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Nalobaka toujours et encore la famille, mokilia lelo to la vie a beaucoup de surprises. Lelo okoki kozala na bon moime toyebaka ya lobité. Pas seulement kokufa mais il y a aussi kande boyebi ba circonstances ezalaka. Peut-être que lelo zo simba mbongo. Cela ne prouve pas que lobito après lobipé
to banuzwaka mbongo to kosimbaka bambongo te lobi ezalaka ya nzambe soki nzambe azosunga yo lelo na bambongo en tout cas zwaka opportunité wana profitaka pe na opportunité wana sombelaka pe bana na yo lupango pourvu que lobi kuna olela na yo te lobi kuna makambo nyonso ezala bien okoki kosomba lelo lupango komi kotongisa na yo malembe okoki kotia balocataire un jour soki omoni ke makambo osimba te okoki kozonga na lupango na yo kote mosusu mwa balocataire baofutaka yo mwa moke eyosungaka yo na ndenge moko ya bien bamapango eza nango na $750 ya pamba et puis place wana eza place moko ya bien obimaka boye na moyen de transport eza wana na système moko ya bien. Voilà la famille tokota na makambo na biso kande na obeta masolo. Je m'excuse ya ndeko na biso la brine na obeta masolo ya ndeko na biso Maxi na obeta masolo pe ya bana ya Jani Fai. To mona ki mbutu entre Maxine na famille ya Jani Fai. Tango ya Jani Fai akufaki en tout cas na ba comédien nyonso balelaki mais mutu oyo alelaki penza makasi mutu oyo alelaki penza ya koleka c'était Maxine. Maxi nde mutu alelaki somo akendaki pe komona mama ya Jani Fai apesaki cadeau et après kozonga na etaka oka zongaki ezalaki mbutu na famille ya baya Jani Fai kutu ebele ya batu babiso nyonso tokotelaki Maxi kanenge ezalaka tokotela ye penza tolobi te eza bien te famille wana baza ba ingrat baza ba reconnaissante boye ezalaki mwa makambo ebele bon jusqu'à ce que Maxi aye kovanda bandeko nanga ekomi kaka muke il faut ka makambo ebimaka na ba réseaux sociaux na kombo kaka ya Maxi toyeba te Maxi aosala nini Maxi eza nini babilo mosusu esengaka pe prière lelo tokomi komona tomona ki ba mwa photo moko boye ya ndeko na biso Maxi akangisaki na bana ya Jani Fai bandeko nanga ebele ya batu bakomi kolobela Maxi ebele ya batu bakomi na bango kosepela te ndenge Maxi akomi kozwaka ba photo ya bana ya Jani Fai batu baoloba keno akomi kokangisa na bango ba photo mingi kuposta kango pour que batu basungaka ye batu basungaka bana ya Jani Fai siko ye azwaka mbongo wana donc c'est comme si akomi ko utiliser bana ya Jani Fai pour que ye aganyaka moi quelque chose yango batu baoloba parce que après déjà loi ya Jani Fai eza na batu ebele pas seulement ba comédien eza na ba congolais ebele oyo bandimaki penza ko soutenir bana ya Jani Fai donc koleka to na ba circonstances surtout oyo ya Jani Fai akufela congolais nyonso surtout ba obaza na poto en tout cas isalaki bango pasi na motema yango ebele ya batu vraiment ba supportaki grand balobaki que non to bando sungaka bana penza ya Jani Fai siko ko sala que non ndeko na biso Maxi akomi kaka ba photo soki akutani na bana ya Jani Fai il faut akangisaka ba photo wana apanzaka ngo na ba réseaux sociaux muke soki azui photo il faut apanzango na ba réseaux sociaux siko bato ebele bino moko boyebika congolais ndenge ezalaka bato ebele bakomi kokanisa ke non donc ezana bato baofutaka mbongo baopesaka bana wana mbongo siko ye Maxi alingi abandoliaka na sima ya bana wana et osalaka pasi congolais bandeko nanga eza babilo mosusu faut to comprenaka je sais que mokili ya lelo eza mokili moko ya intérêt eza mokili moko ya kobeba mutu na mutu asalaka makambo pona bien na ye toyebi yango biso nyonso eza eloko te ke no ngana koya ko changer to na koloba te ke eza lokuta te eza nature ya lelo soki omoni mutu osala bolamu seke na bolamu wana na sima bolamu wana azana moi plan moko boye mais ce n'est pas tout le monde peut-être on oki koloba sur 100% peut-être 90% ya batu basalaka bongo mais 10% ezana batu mosusu soki asaleli yo bolamu ye na makanisi na ye eza kaka nzambe mutu akofuta nga c'est fini aho bando s'attendre te ke no yo kofuta ye to yo kozongiselaka ye un jour te ayebi ka ke no nzambe mutu akosala nini akofuta nga nzambe akozongisela nga o nyonso nga na sali pa ya mutu kingandi ezalaka bongo bon komona Maxi na bana ya Jani Fai bandeko nanga ezate ke no Maxi azoliaka na sima ya bana wana te Maxi déjà zaki na bolingwa makasi abano zwa ya Jani Fai neti grand frère na ye bien que ebele ya batu babano loba ke no ya Jani Fai akomaki kobima na Maxi
bandeko na nga makambo ya bolingo nalinga nanga kokota te makambo ya bolingo ya batu nalinga kokota te azala te ke no abanda obima to abanda obima te en tout cas wana penza ka ndenge nalobaka nga moko etalaka nga te mais o nayebi Maxi abandaki vraiment kolinga ya Jani Fai abanda ozwa ya Jani Fai neti grand frère na ye propre bomoni kande babotaka biso na bafamille tozalaka oza na mwa grand frère na yo oza na mwa petit frère na yo ezalaka toujours na famille oza na mutu moko oyo makila etutanaka ezala petite sœur ezala grand frère donc likambu na yo ozwaka ngo neti ya yo moko ye pe azalaki bongo na ya Jani Fai bien ke babota bango libu moko te baza bandeko te mais kana nzela ya musala makila etutanaki eki kosala keno akomaki na bolingo ya makasi ye akomi kozwa ya Jani Fai neti grand frère na ye je crois après pe liwa ya Jani Fai yango toye komona tiki lelo oyo ndeko na biso Maxi azo continuer kaka kosala bolamu na bana ya Jani Fai pourquoi parce que ayebi ke na bando sala bien nazaki bien na papa na bango ti ndenge papa na bango akufi na oki osondola bana wana te c'est tout à fait normal soki bakutani akangisi photo atie na mwa page na ye azwi mwa video atie eza te ke non batu bakofuta ye Maxi déjà azalaka na mwa bambongo na ye bien ke toutaki kolanda awa ba audio ya somo ba live o Maxi asalaki pona banyongo ya batu oyo azwaki mutu nyonso ngai kande nalobaka mutu nyonso azwaka nyongo ezalaka na ba circonstance moko boy peut-être oza na mbongo mwa makambo moko munene komeli yo oyo ekosenga mbongo koleka oyo ozalaka nango tu seras obligé ya osala nini ya ko defa ce qui est normal mais de nature dès le départ Maxi azalaka déjà na bambongo na ye Maxi asalaka donc mwa bambongo na ye mwa mike ezangaka nango te soki azalaki na besoin peut-être alia mbongo na sima ya Jani Fai alingaki alia mbongo ebele na matanga ya Jani Fai mais tomonaki ata na ba organisation aboyaki na ye kokota te aboyaki ya azalaki ka neti batu nyonso azalaki bongo pourquoi parce que ayebi ke ba mbongo wana ezaka ba mbongo kosunga na matanga na minute oyo ayebi ke soki batu bakosunga bana wana mbongo kozala d'ailleurs bien pona bana wana pona éducation na bango peut-être que pour na kolata na bango pour na kolia na bango et ozala bongo je ne pense pas que ye Maxi akoki ko utiliser wana ezala keno na bandoka ngisaka ba video ba photo batu ba mona keno ngam tu na ozwa ka soin ya bana oyo te biso nyonso toyebi ke Labrine aza kuna na poto aza na bana na ye oyo kuto ebangisaka biso ezalaka soki mama kufi papa tikali nde batu ebele to bangaka bana soki papa abali parce que mobali azalaka neti bébé tolo bango soki akutani na mwasi ya malonga mwasi akosunga ye soki akutani na mwasi moko alingi bana mobali te bana baobanovanda na nzela baozala bana kuluna ezalaka bongo mais soki mama aza na bomoi Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu Voilà la famille. Tokobi na biso na mwa suka partage na biso kande na bando loba bana ya Jani Fai na mama na bango baza bien. Mama na bango ndenge za boye
ata soki mobali oyo baza nango bakabwani azwi mobali mosusu aprotéger bana ezalaka bamama ya mike oyo bazalaka soki azwi mobali mosusu akomi kosondola bana na ye mais la plupart ya bamama aoloba si faut ke nakufa na okufa na bana na ngai mais bapapa nde bazosondolaka bana na facilité nyonso ezalaka bongo. Donc botenir maxi rigueur te eza kaka kokangisa bafoto eza kaka asepelisaka bana na ndenge moko ya bien. Bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kande tolobaka biloko ya kitoko eumelaka nango te suka na biso yango